yo lingi la yo sobi ki mon ameso. Ah, ki mon ameso za na tata. Bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ah, ça va. Mon côté Zali Elombe, Nani Kumparoyo, Otuna Baroyo Bayetinga. Mabota na mabota bamoya awa. Koluka ngai nzambe. Baiki bangu na longi mokili, Mwebele mine mobanda. Baiki bangu na longi mokili, Oyaka bosepela elombo nanga. Baiki bangu na longi mokili, Motika mikumba na bilobanda. Au combat tata, moi na tata Simaki Bankiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na bandeko oyo balandaka émission Kimbango Nzambe rien que la vérité. Merci à tous nos abonnés. Bato balingaka émission Kimbango Nzambe rien que la vérité. Bandeko nde naza boye, message na ye nango eza très capital. Eza très important. Mama Sidonie na bato na ye ndenge ba préparaki basala coup d'état ya kwa enlever papa nanga kokosa kobengisa ye na nkamba na komba papa Simaki Bankiangani. Ba préparaki déjà na poison pour ba empoisonner papa nanga. Lelo papa nanga aza malade. Lelo papa nanga aza empoisonné. Yango na ye koyebisa bino papa nanga aza empoisonné. Koya na ye ayaki tango akomaki nkamba. Akutanaki tout d'abord na papa Simaki Bankiangani na 22h ya dimanche. Nde papa yebisi ke ngai na bengisi yo na nkamba te. Ayebisi ke ngai na bengisi yo na nkamba te. Lobi sokola na mai zonga. Mais ekoma lobi yango pasteur oyo ayebisaki papa nanga pasteur ya Mwanda, pasteur du territoire ya Mwanda oyo ayaka na message ke papa Simaki Bankiangani abengisi papa nanga na nkamba. Pasteur wana ayebisaki akende ba transport ne nyonso eza na maboko na bango. Abengi pasteur du territoire ya Mwanda. Ayebisi ye nga na yina zonga na soli déjà na papa. Minga naza na besoin na zonga. Transport pour na zonga. Ya lobi te, faut kene nanu epa ya mama. Yo ko zonga bongo te, mais faut kene nanu epa ya mama. Ngai abengi nga. Ayebisi ngai azolinga zonga po papa lobi na azonga na tongo awa. Nga na boyaki kotindele transport po tango azokende abengaki ngake papa abengisi ye na nkamba. Nga na yebisi ye na ndimi makambo te. Soki ayokelaka nga ndakutani makambo akutani nango te. Na yebisaki ye na ndimi makambo te. Na yebisi ye tika makambo wana. Papa abengisi yo na nkamba. Yo za sike papa abengisi yo na nkamba. Tika makambo wana koza ba vantiki balingi basala yo. Soki ayokelaka tanga. Papa andimelanga te. Mais nazo pese faute te po message ye na pasteur du territoire ya Mwanda. Message ye na pasteur amoni ke za sérieux. Tango ayoki komba papa Simaki Bankiangani na bengisi ye. Donc ye petit na pasteur ya Sia Mfumu amoni pena ke non na secrétaire na ye habité makambo za sérieux. Nde akenda nkamba. Et tango lobi ke papa lobi na zonga ye abengisi ye te. Nga na lobi en tout cas makambo etali nga te. Pourtant na isaki okende te. Oyokelaki nga te. So pasteur wana ya Mwanda yebisi ye yo kozonga bongo te faut kende pa ya mama. Na otela bino ba audio message ya papa. Ona linga kolobaka te po ele kaka bongo inaperçu le kaka message mona pesi le kwa nazo incriminer mama wana nazo kosela ye makambo. Mama Sidonie aza mama malamu te. Mama Sidonie aza mwasi oyo baza kosala ba crime na nkamba. Bango nde baza ko détruire lingomba oyo. Aza mwasi ya loti oyo ayelaki mbongo. Ngai ta ona bande mission oyo. Nakendaki nkamba 2024. Nasombaki ba cadeau ya ba papa. Nasombi ba cadeau ya papa Mbenza, papa José Dengenda na papa Simaki Bankiangani. Na nkamba tama ba papa misatu baza na nkamba na mima ba papa ya nkamba. Pona ke kotika ba cadeau wana nazaki na ba fatigue ezaki ba kilo. Ba kilo na kokoka te na memango ndenge nini. Na bombaki yango pa papa moko ya presse na nkamba ka kuna.
ezalaki na bandako eza kote ya ndako ya bankole. Il reste combien de jours bakoli yango ezalaka kuna. Ngai nakendaka moko mosusu naki epai ya mama na biso moko boye avandaka na bandako ya nini na Kendolo, bandako ya Kendolo wana. Mama biso moko kuna alataka bamaneti na bosani kombo na ye. Ngai sikoyo nasolaki na ye po place na ndao vanda fi moko alobiki oh awa balingi lisu te nzoka nyonso ezalaki lokuta. Fi moto kenda na bango bazongi babi oh te mabiso tozwaki place oyo te mabiso tozozonga yo mo tikala awa eza te balingi te babi to libéré nzoka ezalaki lango lokuta. Ngai sikoyo na ndo luka déjà place na kepa mama wana ayambinga abina nga musi eza nango awa kolala. Ayibaki nga pete me ayambaki nga zaki gentil nanga. Na vandi na kiti na lalisi mutu nde place na ndako za ba révélation. Na kende ko za ba koli, na kende kotika na ndako ba papa. Na sutuki bakoli. Na bandi ko zonga siko na bina ko sa ndeni na ba kilo wana nyonso. Na kutana na deux garçons. Papa moko mibale ba jeune garçon. Na isi bango seke boko ede ngai pona na zo ba koli na kende kotika na ndako ba papa. Non, le coup ils ont préparé. Babi pas de problème, ba kenda kotika nga, ba memela nga ba koli na nga. To kenda kotika epa ya papa José Diengenda nde nakutanaka na Francine. To longwe wana toke epa ya papa Mbenza. Nakutanaka na mama Antoti. Na vanda penza. Na zela nakutana mama Antoti nakutanaka na yete. Na keba Masidoni na umelaka te nakutana na Masidoni. Nyonso wana ezaki programme wana ezalaki ki ba o mibale oyo moni bango nde baza na liste ya makambo oyo ngana kolobela bango nde baza kobundisa lingomba bango nde baza kosala makambo mabe eza ba chose cachée. Il faut kobimisa bango na mokili, il faut mokili eyeba bango mibale esengela kana kutana kana bango mibale po bango mibale baza na ba problème grave. Biso to yeba ke Francine yende atiela ka ba poison po to mona yango na papa Lando, papa Gabi to mona ki yango na papa Gabi batiela poison et pas Francine po ye azaki na ba bien nyonso papa José Diengenda ba mapangu ba makambutu. Ye mtazalaki obomba biloko wana nyonso. Ye mtazalaki na mikanda ya ba makambo nyonso ya papa José Diengenda. Papa Gabi oyo azalaka na Kinshasa na Chenuda, ye mtalandelaka propriété ya Chenuda na Kinshasa. Tangu papa Smengi mo kianga na sengi biloko ya papa José Diengenda. Papa Gabi yende abandi sikoyo yende a préparer siko abimisa nyonso papa José Diengenda oya garda. Mais Francine ayebisaki nini? Francine ayebisi ye komeka koloba nyonso te fo bimisa ndambo bomba ndambo. Papa Gabi bi jamais ngana ko bimisa nyonso. Tangu papa ba yeko vandela makambo, papa José Diengenda atiki nini papa Gabi atanga nyonso. Mais abanda ko lia na ndako ya Francine. Kanda wana Francine atiela poison. Papa na lingaki akufa. Papa na kuma malade azana Kinshasa wana. Mais tellement kenda ka passe ngibon kyangani papa yebisi okobika ko bangate. Nde a bika papa wana mais azala akoma malade. Azana Kinshasa wana. Bato baza ko tia ba poison Bato pe bazana bango ba lia ba poison na maboko bato wana mais bazana bango ka wana ba Francine wana. Mais ngana zo laka bino. Bomeka ndebo koti na poule na nga. Bo yebisa mama Loti. Mwasi wa ela bo mengo. Boye bisende akoti na poule na nga acheli papa na nga poison akufa te. Soki akufi epa umela te. O onga na osale na kolakise ke nga na princesse ya Nkamba. Na olakise ke ngai na osakana te na osala bajete. Na olakisa ye. Ba préparer coup déjà ya makasi. Eza clique moko ya bato ya mabe. Nga na otia audio boyo ka message ya papa ndenga tindela ki ngai. Boyo kana message ko nga na ko expliquer bino makambo nyonso na ndenge na solola ki na expliquer ki esala boyo zongisa boye boyo ka yango na message. Tellement to linga ki mona mesto ko mona yango. Mama oyo
olingo oya ko se victimiser makambo ntango bandi ko bima olingo kanganga munoko ça veut dire faut to benga tata na ye to humilier tata na ye to utiliser ye ale bo sali ba message na ba journaliste na bina ba bizenge ba mbote munzila ba kosa ki papa na ngai kolela na makolo mama wana ba kosa etamba ko kosa bongo po ye azwa moya koloba te faut déjà amilela ka poison akufaka tant tozolo ba ke bato baza bata mabe baza ko bomisa lingomba ya tata yo za na problème toza innocent makambo zo na internet siko okolingo boma mutu pona nini siko olingo tela mutu poison pourquoi ko bengi c'est beau humilier ye yo innocent yo innocente ngana zo tia message ya papa ndenge a expliquer ngai aza bien te aza vraiment malade boyoka yango. Allô maman, bonjour, bonjour. Oui, papa mpio kanata. Oui, maman, tout est bien na butu nimekukata mtema. Banda jour wana tanto sili sakini wisiko solo na papa na 22h wana ya dimanche. Tongo ya misasi ya lenje. Nene nimekina zonga na ngandeng basindika kinga deja na papa. Tangu babengi shikana ndako ya kumuna mama. Apre kutuna nga masolo programa ngoi makamudenge zalaki. Baibisi ngana kendo kumilati. Banda na melaki tiwana nzote zaka hapa na meliti na surplus na sentir na ngelo ko mokuti mina zaki na dutu makasi chikoyo yazonge na butu wana ancho sentir ko bitoko te me alobila kina mutilo ko mokuti sentir ko bitoko te na meli nani miel zaki deja na miel na somba ka samedi na miel quantité miel alali nanga amone que peut-être ça va titi na yake na ngana zako mona vraiment ça va zaki na ngopeso nini te bia ce qui les cambreza là c'est que miel na miel pesa ngapi. Loko namona ti lo mama wana za kuservira nga kende kusoma pali banda suki na nani na yebite na nani na yebite yaona kama kina duti na melango na melaki kaka parce que suki na melite bakoloba kina neglige maloba ya mama ndenga loba kina bakin kupesha ngati alors na hivi tu bakulu wakende kupesha ngati bavantir nini lekaki na comprendre te nzoto kitoko te tina yoko bima na ngai na babimi singa na yemba nzangungu na yeti mwanda tangu 11 na 10 na bibi kile kitana kumuko sentir kitoko te nini yo na jisi su grande quantité de miel na meli susu na meli sasa na hisi mama na sentir nzoto kitoko te nini na yibiti ça va na vandi muke na mwana mwanzoto bien na kena cité ake ni programa cité na après na zongi na kena zongi tangu na zongi na vandi na bien na zi parce que nous avons l'habitude de causer là 0h beti la mana salon 22h 0h beti la mana salon kuna zama ile bonde na zeli 22h na bonde na zeli 0h na bonde li ale na mafiponge yibinga mamuke atala boy inerbe na kangi television tikana kendo kolala tangu na kangi ka television mbala mo kuna sentir na kati ndenge mususu
Alumele muno nzote zilemba na force kaka kokoma na shamba shika mama zali na mibambi kaka nazomona ena kumkumona différemment impossible nzote lembi se sentir na kati nde mususu nzambe na ngai agangi wana tata nazana probleme na muntu tena mukili wewe nina mwana nina ndeko nina nani nje ofahamu kimbangiso be nani banda na bote mana hivi ndio wasala moto mabete wapasali tinazulo bandengo wana nazukumimona neti nazusala susu tena mukili titi mama isimika wana uzo ukumimona ukumimali boy papa ukumimali simba bonyo hapa wakilinga mayang kamba melisinga force kumelisha mayang kamba sali bandi kubondela ala wafitana zongeli muke alors sanu papa nakati gabi na leka kalminani biloko mabe we na meli poisons anda na bote mabapena nazo sentir biloko boy apena sentir marque bakuya abandi bamukena bondeni tolali tangu tolali na koma na 6 wana tikana tele mlake suba mpala moko na komi kusuba tena baina po isusu mpala moko nzote nyonso chauffe mpala moko na toki mama zolemba kakawa na toki ngaya nini nasali mkili nini nasali ngabo tabanda kinanga papa zubengi sanga Nangkamba njoke niza bakumu tena bago manga nikambute jika tata bango na zaino sana problem na mutute jika tata bango na kumgoloba bakawana de mama pasi yango disi ko inasali nyonso kumela bakisho ibamela kebaya ya banti anti-poison, tout ça, tout ça, la nuance. Mais les catés, nini, on a kosu, kobimisango, nuance na pesa yangu na tata nzambe. Inasalia wana sana mbetu, donc nzote za kitoko te. Mais, mukile ye bakebanda na bota na yewe ndengo basala mutu mabete. Mama yebisa, yangu nazo yebisa raporo nazo yebisa parce que nazana problème na mutute na nini na yoga kimbele tata nanga yangu na kendelaki ese kutu yebisa ngapi wakani kusama sanga na makambo oyo sala kana emission alika bena boyete nangena kende mende nasalika kerere kunikomela batiwana namoni tiwana makambo mususeleka kikuna marketu mama tikalaki azayenda yebisiki banke upesa yetia mela mama pato tikalaki nikoto mekuna akendaki mini basali na yebite ni basala kuna donc na yanku banda na mela kini mwana so sentir kisiko kitokote menazana problème na mutute nzambe nanga tata simu kibao ngangani nazotalela merci beaucoup en plus wana ezana première audio oya tindaki deuxième audio eza menga likambo oyo na kotia deuxième audio na ina lobela na likambo oyo ngai tango babengai nga nazalaki panike te akomprena ete maîtrise nga nazalaki nango po nayebaki avant basala makambo bango basali wana deja papa nanga akutani na papa Simangi Mbangu Kiangani akutanaki deja na papa Simangi Mbangu Kiangani avant basala ye o basali wana avant balesa ye ba poison na bango akutanaki deja na papa Simangi Mbangu Kiangani
papa simongi bango kianga na sololaki na ye nde ayebisaki eke nga nabengisi yo te me lobi zonga telema akutanaki na papa telema asimbaki loboko ya papa simongi bango kiangani elikia na nga eza wana papa simongi bango kiangani asimbi ye atelemisaki ye atelemisi ye penza na makasi ayebisi elobi kende kosokola na mai ozonga telema akutanaki deja na papa donc nazobanga te nayebi ke nyonso oyo bango bakosala ezwa échec nayebi ke nyonso bango basali ekozwa échec ekosala eloko te po deja asimbamaki epai ya nzambe molimo mosantu nzampu tata Simon Kibangu kiangani mvuluzi asimbaki ye deja do ba préparation na bino bo échoué boyeba ke bino eza kaki mona meso po mokile comprendre ke bato yo ti dazo koloba boye eza sentiment te eza ndeke tango na bango ekoki misala na bango emonana koma bino bo bengisi mutu et puis bon koma tina niveau ko tchela e poison do bazala bango manfu ba mesana deja ko tcha ba poison basala bango eloko te do bayebi de yande ngaza wana ta lié poison ki akufi esa biso eloko te ah ta botsaka ba poison moi c'est loti botsaka ba poison batu bakufaka menga na poule na nga boko boma moto te osoki bo bomi bino pe boko comprendre ke bo mona pena ke moto ko pela putule ko mata nga na nga mukuse ha menaza mukusa matata na sala ka ba jeter ka bo mona nga na musika o na pelisa ka moto nga na moto nga na za lokwa essence nga na za lokwa essence de tango chal meto zo pese pela ka mbala moko na pela ka wu so na bi mokile landa nga justice landa yo ekolanda yo so na bina ngulumisa yo na kongulumisa yo komona nga petete ba sentiment na bino bosala ka wana bosala ngo epa ya batu na bino boyeba ka ke ba échec na bino ekomona na miso batu nga na omona ba échec na bino na miso na miso bo dondo ati bosala batu mabe bosala ba sentiment na bino bomona ka ke basala keloko te eza ndenge mona kindoki boza ko lia batu boza ko boma bamona ka nzambango asala biso pe eloko te asala biso ni ba mesana bo mesana ko sala batu mabe ko tia ba poison bo mesana c'est votre vie bo détruire kalingo mango ekufa kaka po to ko gagner na biso pe eloko te ekufa esile kende kaka me biso toza awa ngomba o ekufa te bino nde boko kufa bino nde toko bamba bino mabanga boko zwa échec boko kende po boza na ba programme ya lingomba te boza batu mabe boza babundisi boko longa na bino te sikoyo kaka ndenge papa zalaki na nkamba jeune oyo Richard azalaki na nkamba te Richard ayaki koya po babengaki deja tata ya balenda zo ya deja yo longwa deja Kinshasa yaka a ayaki mbangu papa mona ye na nini na ya biloko osanti be muto akomi sikoyo auti Kinshasa mais Richard wana makamoni na yebisaki papa bolanda bino somo kile bambi bino mabanga te baki nga na okosa baki nga na osa sentiment le baki nga ba otinda nga ndenge bino boloba mais soki te tozaka abo komona yango bako bamba bino mabanga isi yango na zoko bakisa eloko na mona ki clarité na mukolo yo oyo nakoma ki bakenda kuba babengisa kanga lende yango wana abandi kuloba makambo yo izukuta likolo pour moi likolo eza na problème nini nini apisa likolo kumbe zotanka na nini oyebite ke papa sango kuna nde makambo izukuta kapona mwana nakangi na no botangi la kanga biloko na toki kuloba kuneglige pas za kwesiko yebi pas za kwa nani yebi ye asa Nzambe, tata Nzambe. Dieu le Père, papa qui solukele yewana papa qui solukele. Bonduka problème kutute. Alors, ebisi bamunde mwana bakati kakote wana. Deuxième moment susu lende avana ya kuyaka nuki papa esi makam papa yebisi na makam ngado. Enda na restaurant koto déjà ya biro nazolia nazomela matite ya kumelela koto kumelela kuna te metambo zoya
koloba te na sécurité kusinyele sécurité te yaka yo yaka kaka nga bina sina bandi komela deze fana mela batu de bele bisi bele de zandu kome na meli na zona ke kuna tango komaki sel lika na bara mo komela ti e puna to bisa makam papa lo watindi abo gabi antuka na komela ti antuka na komaki na bubangi desha mabina komela ti na sina meli na ngana mpanza na meli na gade na mpanza na mina uzo makasi na mina komela ti na sina meli asava papa lobi boy papa mpyoka mwana wana tato na ana na yebiye azali mwana na ana yebiye awuti mwanda yama azamu hoya awuti mwanda na yebiye très bien na sina libera ki e fakende azonga sina libera ki deja alobi ozonga lo sangu tuzo sala nyonso okende pour ozonga dokende sala nyonso zonga dokende alors comme que le baka ke pesa ka conseil na mwana parce que iluka boy kitoko te makambo ezozula kango kakuna lo fukusala très dangereux au risque que lia bakudia mtuzulinga kitoli hakuna alikolo poisa ba risque oyo lia kuna likolo ambia kuna danger mokoza na bote denasi moto abimi asi moto na bi ya ndenge na bakisawa itoyo azako yebisa ngango kaka ndenge bazako ni bangu misatu memuta zako loba Richard oyo ana zako kwafa kasuku ni oyo zana ngana foto wana ye muta zako yebisa ngana bisi bini bozo saka na papa nani papa zako bosaka na attention kutanga kuna te papa zako wana za Nzambe soki bangu bini boyebi ete ngana yebi kaza Nzambe tata kisolo kile yeka kawani alors en plus banda kaka na benga kiye kibi bobi makambo bosale ngai na uti kuna na nkambo bosale ngai esa pasi soki kaka na kufi boyeba kabienge ngana penza premier kisimbi ya nkamba na kotika binote soki na kufi na kotika binote makambo bosalinga tuna mama wana apesa kingati wapi azula kimapa wana yako pesa ngati yako chila ngako servir ngati wapi azula kiango kuna boyeba ni bino moko zela nazuko niko yebisango papa komisolo ba na misa papa ndengwana banda lo bakindengwana naba azaki nyinso zokutimila bameka banda lo bakindengwana tisiko bameka zotinda sote enani pesusu azotinda susu bameka te après akomi kotimila ngaba makambo yo osala na vina yebo yo sala wana nama makambo ya akomi kotinda makambo susu wana banda wana niko tukubenga paza kubenga no banda tina bandu kuyala bisi misiko damu na tuna yebisi yangu na tongo wana asubenga susu te nini te bani zela kapepe akeniko pesa parei wana zikaniko loba makambo na papa ngabeza kutubika ndiko loba na papa komisa to solo ngana papa banda sala kindengo na tisiko invisible wana sikoyo eza Richard wana Richard nde akomaki kobenga papa bandai koyebisa yo soki likambo benga ngai na solola na papa soin ba okiangani soki omoni likambo benga ngai azotindela katindela ke ba credo akomaki na culpabilité
Ungana sola kina papa makamususu ndenge babiloko mususu mona akoka koloba te azoloba na ete mais ayebisaki nga déjà avant abina nga soki likambo benga ngai azoko déranger nga ka soki moni likambo benga ngai na sola na papa sima ngani na ke kotika pa téléphone azako tindela ke ba crédit azaki dana capabilité Richard azako yebisa papa ke makambo nga na lobaka eutaka likolo epa ya papa zako nde papa yoko yebisa ebino boyebi papa zako te. Donc bango na mituna bango papa zako nda yebisa nga makambo buzwa kombo papa zako bolata. Donc makambo eza ya solo. Donc soki makambo ezo utapa papa zako akosela bino makambo te po ya nzambe tata. Donc c'est que makambo eza ya solo. Ponga so boyebi singa ke o makambo wana zolo bakezo ta papa zako donc na confirma ngomba la moko. Na confirma ngomba moko ke oui c'est que boza bato fo babangela bino. Bino boza bato fo babangela ka bino. Boza bato bakolinga ka bino te. Nga na bisa même papa na nga oke okanga pe na photo na ye pourquoi? Na o comprendre so bo mona ke nga na o sakana. Na o sa ba aventure. Wana yango bino bo kanisa. Bozo mema ngo ka likolo bo comprendre o nga na o lobate. Tellement que aza épouse ya papa donc ya koza la mabete. Nzokande mwasi ya mabe koleka na ba mama nyonso bazala lokola mwasi o Sidonie azate. Aza mama na mwasi ya loti ambitieuse alingaka batu te. Alingaka batu te lelo bangi ba bomelanga tata langa. Mwasi ya loti okolapanga tema yoza ngando na olakisa yo ke ngai basaisaka nga bajete. Basaisaka nga bajete nga nazaka ne like ke nenga za na obika. Mais eza penza o balobaka na lisese o na loba mukolo mususu awa mvula monoka lutambi lwansa momoneka. Donc mbule beti bitambi ya mboloko emonani. Donc papa tangwa yeka kankamba. Tangwa yenkamba kozonga ne mbala moko bachele poison. Donc so mbule beta kite bitambi ya mboloko ningeke monana te. Donc esengaki pena papa ya po penza ke mokili emona niveau ya bato ango. Niveau ya comportement ya bato ango oyo toyoka aka na sango o bato bayoka aka na sango siko yango yo esalami yango siko esalami bolo basiko ni po soko zaki no innocent bazo kosolo makambo ungosa elote ungosa elote metelima osala kango makambo nyonso ya boko sala kango yango na ozoluka défense boluki défense bofuka misa moto ko atina niveau ya kolala bo planifier makambo na bino et po ebimate ebimaka na ndenge bo préparer la ki déjà ke tokolobaka ke yemo kwa ko singa ba pardon allez bo chele poison ami koufela ka déjà chance pe atambola na miel wana sala ki saisir ye ti akende kokoma yango papa bande ko insister abima akende bato mabe bakomi trop. Bato mabe lisanga ya batu ya mabe. Bazali kliki ya mama oyo. Kliki ya mama oyo. Mwasi ya loti. Bato bayela mbongo na lingomba. Bato bayela lolendo. Bato balinga komi mona. Aye baka role na yepte. Aye baka role na yete. Nga papa na nga kufa kaka. Okoye banga bien. Baki abika na komba tata sima kimbango kianga nzambi ya mpongo tulendo. Mais soki ka tata na nga kiti mutu na se. Mwasi ya loti. Omoni yo bakolobelo ba chaîne nyonso ya Congo. Bakolobelo partout po nga na oti kote. Okomona ndenge nga na pelaka. Okomona ndenge ngai na ningisaka mokili. Nanu bo moni te bozo yoka nga kana monoko. Mais na oningisa mokili. Na oningisa mokili. Bo sasa nga ba jete. Oza na omutu mabe. Oza koluka défense. Mais ti bobimisi misala na bino na miso ya bato ti emonani boki kotiela moto poison. Do bozanga mawa bozami tema mabe tellement ba olingaka misala na bino na mpoasa te. Donc esengi pe ato bomaye akinde kaka. Ale boganeni. Po bosa le fort nyonso bokanga monoko bozo mona te bokanga monoko ndeni. Bosa le fort nyonso po makambo na bino ebimate ye. Ebomba makakaka. Pini bosa la mabe boza ba dissident o boza na kati ya lingomba boza ko détruire na otika bino te. Na otika bino te po boyeba ka lingomba o toza na ngote.
Yango ezaka lingomba te bomona yango ya famille bana batata e bana ba koko taki mbangu te. O bana pa kisoke bana papa ya lunga pa de ngenda e bango bamoni lingombo pasi te. Lingombo uti musika. Babaki mpavite bamoni lingombo pasi. Bakoki nzebo bamoni lingombo pasi. Bakoki nzebo babota batika pe bana. Et tout le monde a famille ya tata kimbangu. Tout le monde a famille tata kimbangu et yeba ya kowela bokonzi. Bazala kate. Lingombe tikali papa de ngenda. Patikali bango misato. Et puis kiti papa simo kimbangu kiangani. Lingombe uti musika ba mama wafuta ba lingombe eyana ba étape par étape eyana ba kombo muso ba kombo sti eko s'imposer. Et uti musika. Banda na tango kimpasi. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Et qu'on s'impose na tango. Et ça lingomba ya famille te. Qui tellement que on a na famille na kolobe la lingomba tete. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Te mabino bozo yeba bisika bozate. Bobima na bino ba dissident. Ko bebe saka ba vie ya bato. Ko détruire bato. Ko tela ka bato ba poison. Bozo compliquer ba vie ya bato. Alors que mon ami se côté cabinote, ko bimisa bino na mpoasa. Pe lelo eza ko bimisa bino na mpoasa. Lobi siko humiliation tango ko zo bino. Bomo bo comprendre te. Po ekoyinde la bino. Bo katsaka tende bo sala bongo ale bo continuer bongo. E koma na temps oyo. Fimbu ya nzambe mo mo sante ko beta bino. Tellement ozo bossa na bisiko za la causa épouse ya nzambe oza monto faut se respecter Olanda mama mwilu mais ozo ko sala ka kimutema mabe et pas ya ba mama jalousie. Ah non. Ba mama soki ba yeli papa simoki mama kyanga ni bilamba. Papa za na nkamba kuna place ya kosombeleza la kate. Bokoya na bilamba, bakoya na basengle, bakoya na bilamba ya papa ta bakoya na akobanda ko benga na bango. Ta mama mukolo bongo akobanda benga na bango sala zuwa. O kuna place ya kosombeleza te de fo ba mama poto baya basombela ka papa bilamba, bayaka na bilamba papa, mais ye akoya kaka akosala zuwa ko benga na bango. Bato ebela benga na pepe na papa, pe askoka bato bambongo mama o jete. Akanga bambongo bato jete ndenga za wana. Mais mama Rose wana atombola ka ba mama. Mama Rose wana papa pesa ka pouvoir a makasi. Bande ko pesa e confiance atelemisa. Afki mama wana zaka na nguya ba pesa ka ye. Ande ko sala musala ne kitoko. Mais moi c'est l'autre lingaka été. Moi c'est l'autre comment ko botele ba problème. Leloti mama wana ba pesa e punition bomona ka wana. Bomona ki anka humiliation mais zaki humiliation c'est zaki protection hein. Bato mona humiliation ki ba humilier mama yaki protection po mama wana koma ki kotomboka. Tango papa ayebisi mama Rose achaye na mabondeli. Ye atomboka pona nini? Akende ko tia na mabondeli ye nani? Akoloba na ngate, mais akende ko na mama Rose na za nani? Aza nani atomboka mape. Et comment ki ba problème? Ba papa batali kaka ke mama osotiki boya en tout cas ba kwa ko sala ye mabe. Ba pesa ke pe nguya ya makasi noko zaki na nguya do kipata mama wana te. Po ayeba ki deja mama na za na mabe. Makambo na oloba osoki mama Rose na yoki na zui yango wapi. Mais ngape na comprendre ye po ya nga eyaka. Mama Rose azalaki mama oyo. Azalaki na pouvoir ba pesa ke pena atombola ba mama makamba bale ko kitoko motema mabe ya mama oyo akotisa motema mabe en jalousie eya ya haut niveau. Ale bomona ka mama na pesa ka punition na ye ezalaka teke o sepe nini mais sengela ke ezala bongo po ezaki protection bato bonika ba humilier ye o nini mais ezalaki nde protection. Pour la maman oh déjà comment qui n'a pas décision ya mabe ya ko sala ye mabe. Maman la biso au moins c'est l'autre. Akoma na ba décision ya ko sala ye mabe. Ndinga zana bolingo te, maman na linga batu te. Hein? Ndingi mama bibi azalaka. Mama ba veuve alukaka bango pesa bango ba fond. Ba mama faki. Basi ba musicien. Apesa bango moko banda ko teka tellement ba musicien ba tambola na papa. Ba voyagera na papa bazalaka na papa basi na bango balukaka batangisa bana basa na kabiloko akolia. Mama bibi akotaka na gambela wana akenda ko kabela ba mama. Mama bibi azaki na bolingo ya ba mama.
Mais maman o asalaka nini akabaka nanu te bato baye kosenga ntinza ne pani apesa bango 20 000 mais maman nazwaka mbongo afondaka bamakambo bakopesa ba 50 000 akofonde likambo nazoyoka bien te fona bima Kinshasa nakende kozwa traitement mais papa aza wana bato baza kozwa lobiko epa na ye o nazokende osuka okomela wapi kende okomela na chendu na okomela na chendu date ndeko na olingaka nga te na okomela na chendu date okomela po na okomela na hotel na Gombe combien 50 000 $. Mama wana asalaka makambo oyo osantike mutu aza na bonzambe te bolingo eza te na ndaku na ye avandaka na bandumba ya baleki na ye na bandumba ya bayaya na ye balitalaka na bayaya na ye yaya na ye avandaka na ndaku ane papa simangimba okiangani avandaka na baleki na ye ata babali bango bakei bakotika mabala baye kozonga baye kovanda kaka wana bavandelaka mbongo lingumba bavandelaka do libota neka nde ezalaka wana bato abotama na bango makambo na bango esima babalaka te bazala bandumba na ye na bango na saka mwasa mundele ndumba londonien bandeko ne bandumba bavandaka wana balandaka mbongo nkamba batika bamusu bavoyage bazonga badétruire ale papa na biso yango batata kimbangiste bo comprenaka te na bamama bato ebele bamonaka lokwa na oloba na folle na liboma bino boye bakateke nyonso bimageza zarte nyonso eza na programme nango nyonso eza na programme nango ti abebisa pe ka relation Francine la sorcière kasi azalaka kozala mingi na mama na biso na mama Rose abebisa pe ka relation wana nde bakoma kokangana bakena matango basimbani lokwa mwasi na mobali basimbani na maboko bolakisa bato ke bino boza na bolingo bolakisa ndeke bino nde bolingani makasi bandoki associé ba malfaiteur bo continuer kosala mabe vous allez payer bolingo ezate alingaka bato te hypocrite bato basala ke pa na ye kuna bato ba garde na yebi kutu ye kutu sa a mérité ata ba garde te mama o bato nyonso bazalaka na lupango na ye wana par bandeko na ye bato nyonso baza kuna o bapesaka ye bazalaka na ye bato wana ba papa mikolo mama mikolo wana soki balami biloko mwa tu fufu moko mokie okomona mutu atondi te tango atondi akende ata na MKB akende kolia mama oyo soki kolia kana MKB oluki problème akobenga na yo oluki problème pa na ye kolia lisusu te atia basiya na ye donde bozalaka na ye pa na ye bokolia ka pa na ye so boki kolia na MKB kozonga no kutu te au niveau kotombokela yo so boyebisanga nano mama mwilo akozala tina comportement mama oyo biso so tobundela papa te nani akobundela papa bamama boza mitema mabe bamama lingomba koso bazoyela bango likambo tokebela moto oyo aza kobundisa lingomba bomona ye pousse te mwasi aloti mutu mabe bino bamama biso nde tokobundela papa me bozaka na bokanga minoko bokanga maboko mutu moko ata kotelema aza te mutu moko akotelemela bamisala na bango aza te bozomona nazoloba ka boye donc nakomi folle liboma nyonso naoloba oyo eza lokuta tango bazoloba makambo bino bokangi minoko me baloba ngo de boyoka meme na nkama pa mbenza loba ngo yo yebi likambo kanga munoko me tango okoma tango koyinda okoya onga na yebaki sikolo baki te pona nini o continuer obozo sala so ngana zokosila mama na makambo tango naende ekokemila so bapesa ka etango azovana na papa bapesa etango abongwana mwasi wana boya papa 13 fois nani ayebi yango te ke aboya papa simoki makianga ni 13 fois ndenga za wana mbala moko mibale te mais 13 fois aboya papa simoki makianga kaka nde aboyelaka kaka ndenga yaka kozonga kaka ndenga aboyelaka bakena opesa ba conseil ayaka kozonga asepelaka na esika azalaka wana te mais ce que yango wana akotsa jalousie na haine ya ko détruire aza mutema mabe alingaka bato te aza na bolingo bato te alinga ko se victimiser na internet alibatela papa nanga pozo bomaye mama na osilisa yo na olakisa ke na olakisa pa mokiko za no lokote na olakisa pa na mokili na otikelo tante yango wana bobonde la pena obo sentiment na bino bosala ki wana papa bika
Bo préparer ki yango déjà yango na ndokyo bozala kana ya mobali oyo Richard abandai ko benga papa. Azo benga tu na position. Ndenge nini kuna likambo nyonso ko komela yo benga. Benga ngana na kepesa téléphone passe mo imauki ngani. Atika pe jamais ko kende ko pesa. Akepete mais abaneka ko yeba position ndenge nini. Iloko ngwa meliti sikoyo. Papa na biso pe net fo makamona zo be soka kenka makenda kotala mama. Okenda kotala leni. Omoni ya ngwana papa pe oza SPC mais SPC moko ya bébé spirituel en tout cas limbisanga. Oza SPC ya bébé spirituel. Agent sécurité babenga ba sia bazalaka na vie de loin. Vie de loin so bona vie de loin te bondo kufa lokwa basoso. So za na vie de loin te bondo kufa lokwa basoso. Okufi okay. Faut botia ka ba vie de loin SPC ko gumba melaka mutu bongo te olali na mabele. Non 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 non. Mais na yebi ke nyonso ezaki préparé za ba mvoutima du diable ezaki tout préparé. Yango na ko isa maka koma kitina niveau wana. Eza erreur makasi pona SPC. SPC kutu memba obonde la fuka makate. SPC azala akaya ko telema na sima papa gigi. SPC akoma kanya ba niveau wana te. Mais ba utiliser papa ba komiser tina ba niveau wana. Mais kufeli na ngote. Bo continuer mabe na bino ngape na otika bino te. Na otika bino te. Si pena ngape na ko ningisa mokilo pena na ningisi mokili. Bomo na ngaboete. Na ko ningisa mokili. Bosa sanga ba jeter. Poso ba bozaki ba innocent bango bovanda kimia. Bovanda bino. Po muto za innocent ata ba lo ba mabe na ye. Akoba pena kimia. Kimia penza aselote po ebike nzamba obundela ye. Innocent nzamba bundela ke kaka. Mete ba boza ba innocente. Bonimbo ko se victimiser. Yango wana ekomi tu ekoma na niveau ope misala na bino bimi na mokili ki boza ko tela batu ba poison. Ngai ta papa benga kinga. Na yebisa kiye na internet na monaka bazwaka ba pesa balobaka makala. Balobela likama makala mingi ko nika makala. Nika nazalaki paniquer te. Nazalaki vraiment paniquer te. Na yebisa kaka nika makala. Maisi mama nika makala. So niki makala otiango na verre. Amela mais avant asala bongo na yebisa ki zwana no verre po ba testaka poison na nani na verre. Otie mai, ozui soyi, ko yebe même soyi. Ezalaki te azaki sec. Na bisala vraiment effort ya ko bimisa soyi. Nda saki effort ya bimisa soyi abwaki na verre. Soki na c'est soki kiti na c'est que eza poison. C'est tepi likolo eza poison te. Po soyi ekomaka kilo. Soki mutameli poison. Batia pena na verre soyi kita na c'est. Soyi kita na c'est. Na c'est eza poison. Il a vraiment poison. On a dit anika makala et comme poussière a tient na verre a tient maille a mela. Il y a mela qui après a eu qu'on sentir moins bien. A eu qu'on sentir des sala qui est tani sa etongo. Na isi a mela na mafuta mbila a mela qui mafuta mbila. Nde a eu qu'on sentir moins bien mais moko mona pena abandi ko toka makasi. Moko libumu moto. Nde na tongo nde wakelbaki nde ko luka ba solution mususu. Nde ko ya mama apesa ki solution mususu ako sala. Abi solution ezaka malamu biki saka rapide atako tsoyi mutabandi osanda ya makila so sali solution wana nde ekobiki sa nde asala ki solution wana makasa super nini yango wana ba ebisa ki na citron akenda ko lukango. Ba sala ki yango melaki. Yango to tala ebida ki na bolingwa nzambe mo mo centre parce que mo ngani ilonga ekomonisa makaka tozozela kaka donc malade ya kambango me ezonga maleme na ba prière to sala to biki to kolonga na biso ba démon so ko échouer nga déjà na yebi ba yebisa nga déjà na mona ba échec na bino na miso nyonso bozo sala bozo na bino ka échec ngai na kolonga kaka alors ona nga na loba yango wana nazo talela bobonga maka déjà po soki kaka kanangi bo comprendre pena ki nga aza mutu mususu bo comprendre pena ki o ba aza mutu mokili ote bo comprendre ngo merci na bato nyonso balandinga to monani à la prochaine bye mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu na logi mokili, kembo ebele mi kembo banda.
kimbangu nalongi mokili oyanga bosetela elongo nanga ngai kimbangu nalongi mokili otinga mikumba ya mbilo bana